Shadow, ero yo songi bwendenge ni. Nga na ibe ero na classe. Ni nango songi ero. Problème? Maman, na haute école babengani. Maman babengani nga pona Minerval maman. Baluka Shadow. Tosonga baluka kaka baluka. Tokende bili wana yana ba examen premier trimestre A. Ozonga bwendenge ni. Zonga tokena ke ti coordonner ke zonga sona école. Shadow ke classe ero yo pardon ba retard pona nini? Babengani nga pona na futi Minerval te. Yo Shadow, kanga munoko na yo. Awo so ganga bozo belela quartier mo maba yoka mokimbo yoka nga futa kite. Woka soni te. Lobo malembe kuna. Ozo belela nini? Toke kuna na kezon sona école. Kanga munoko. Mama siko nga sani nalobele ka vérité mama. Mama nalobi vérité. Yo te mtebisanga na ba vérité. Batangisa biso ne kodia. Yo okoki okosa tate ke na zongi na bosani kaye. Baninga basaka bosu batuni yo. Ba mama o basa ba songi surtout mama wana zaka songi alinga kolambela kama kamba bana batsuka zongi classe kotuna babengani yo yene mtaki futa Minerval wana yo il faut ye bakolo bake te na bosani kaye na nga devoir poni ko ninga ko bimisa nini na nga libanda pauvreté na nga libanda pona ni balobaka bongo te mbala sima koloba bongo te lobake babengani nga pona bongo na bosani kaye na ndako ou bien problème susu kosika oki eza mbala suka babombaka yo Shadow kanga munoko na ona ya ko beto mbata ngolo basu nini kanga kolo basu eloko te kam na ona mama mado mama et c'est le directeur moi na élève na bino Shadow azongi na ndako alobi bobengani yango nga na ye a kosenga dérogation na mwana na ye papa na ye kosenga nga naza mama ya mapa biso toteka mapa bafuta biso fin du mois boko permettre te mwana ngai yo asala te examen ya premier trimestre o bande examen bandaki asala te examen moko te kobengana papa na nga boko kosunga nga te mwana oyo élève na bino oyo lobi akozala député mokonzi ya mboka papa kobengana boye mwana eloko moko na moto ekozala te papa botika na kosalaka boye biso bamama tozobunda kotangisa bana biso moko tozata na basoutien te tozobunda na befort na biso bino mpe bosungaka biso ata na baekole yango kobenga bana boye papa tosala nini to bokola bavoyu to bakuluna vuma na mboko bosunga biso vuma mpona éducation ya bana papa kobengana mwana oyo avana na ndako abanda tambola bakuluna yo koma kuluna papa bosunga ngai vuma mpona mwana oyo vraiment mama memi na nganda lotoko avant mela il faut kwesa mbongo po ezekola tiana na te mama sa makuta mwana okotanga te Minerval ngo etikalaki lokola combien po nayebi ke na avancaki mwa quelque chose awa etikalaki lokola combien $50 likolo ya $50 oyo mais c'est le directeur yango ozobengana mwana mais nabundaki kopesa mwa quelque chose déjà mwa somme mwa ebele napesaki somme ebele anapesaki ka mwa 50 etikali ndi kobengana mwana arate baexamen vraiment examen ebele mwana arate papa na ngai sikoyo na bulletin bokokalkule bapoint nini parce que examen nyonso presque bande ebandaki ata moko tasali ka likolo ya $50 papa bosunga mpe biso bamama na bino boye moye te mais c'est le directeur nyonso nazosenga nazolela nga mama ya élève na yo ti nazolela awa nyonso ozotala nga na misu nde toza na problème oboyi kolimbisa papa est-ce que mwana oyo lelo voma akolongwa na ekolo to azaka na ekolo so nazwi mbongo na ye awa nde yo kosekisa nga nazosenga voma nazolela mpo mwana asala examen ozotala nga ka boye Shadow telema tokende atuka na ye ekolo ani ezoya folongwaka na ekolo boye moye eza te ekolo ndenge nini ngai mama na ye kosenga dérogation mpona mwana bozotala nga lokola nakomi lokola kizengi na lokola zoba na bino boye ane oyo ezoya yo folongwa na ekolo nayebise mama